bosa nzota mwasa telema makasi Voilà. Basa bon nakoloba te bazate Voilà. majorité pe bakoko zala mais tango meyaka na li français ozomona bakoko zala na bango pe mais ba ange kutu bakwea Voilà. po amona basi OK ozomona siko boni belle vie boni belle vie Voilà. comment bino bokozwa likamba muninga bobetela yango se to dire bino boleka na OK bango moko pe baza pe bato makasi ya banzela ya mabe bino moko bosala makambo te bino kutu ti lelo boza nango bino moko ti lelo bosala makambo ya soni bosoto est-ce que oui tozwi le passé ya Bellevie azalaki lesbienne Voilà. mais lelo na le présent ya Bellevie est-ce que Bellevie akotia mwana moke na ndako na le présent Bellevie lelo est-ce que Bellevie akozwa mwana moke moko atia na ndako to Bellevie akovanda balobi omoni bapeti wana bapeti na nga jamais to Bellevie avanda nga lelo naza nga na mama bapasha soso alele soso yo akofanda to tomboli ya gauche ya droite ti rouge ya kati akosala ngo te ozomona siko bango bazobosana bale passé na bango yango ezomema bango ntina bale présent na bango parce que le passé na bango mpe ezalaka pourri va même si na le présent na bango yango soso aleli baosala bondumba kobima na bapapa mikolo na le passé yango moni soso azolela alobi avant boba Bellevie libanga naosepene eloko wana ozoloba Yesu alobi Samika mwaso ya ndumba oyaki kopakola Yesu malasi Yesu alobi vraiment oyo nyonso asala mabe te oyo asala ekobo te oyo asala bondumba te atombola obe libanga abamba mwasi ya ndumba tomonaki moto nyonso akomaki kozongazonga nsima elakisaki biso nyonso tosala masumu toyi na kati ya bamasumu ya mabe mosantu ayi obe nzako mbatata nzako yango wana Samika eloko solo lobi po ata ye moko Yesu tanga akoti na Jérusalem amoni mboka tata bakomisa ngo wenze apanza Yesu asilika bongo tokozwa le passé ya Yesu soso aleli tokozwa le passé ya Yesu tozongisa ngo na bamiracle nyonso Yesu asala boni belle vie mpona nini kotambola kaka na identité moninga ya mabe bozalaka ensemble bino na bino mpe boleka banzela moko bino kutu bokokoba nango jusqu'à présent mais moninga tika est-ce que ye asavanda na kiti abeta bale passé na bino yango azoteya bino na bafilme très bien il faut changer yo changer changer yo kaka il faut changer nayambaki ye Bijou la reine napesi ye mbote azokokisa 30 ans ya carrière na ye 18 ans mpe ya groupe na ye banda en tout cas aza na marche nakobosani nde date eza na mai awa akoconfirme ngai alobi eyaka na mutu moko oyo atieke na théâtre boyina ni ekota bayina na bango kaka mutu moko ye kaka ye kaka eza ya samba te ye kaka amba pokotala lelo bato tokoloba vraiment vérité ezaka ye kaka pokotala eza na bato bayaka mpe kojoue na belare mokolo moko te Bellevie kotinda tadi ngala padzwa moto olobisa bamiker tomonaka bango ti bajouaka na bela yango mpe miker okende asali mpe mosusu 4 filme 3 filme ya mpe miker aza te mais ntango bakobenge na filme ebo soso aleli ntango bakobenge na filme ebo miker ntango oya akoloba kaka makambo ezoconcerne na belar na filme oyo baotourne jamais miker akokota na profondeur ya bavie privée ya bato misusu akosala yango te yango omoni eloko ezanga bandeko na biso wana ngai lelo naotuna lovita na lovita okenda wapi so yoka baréponse na bino
soso wana soso ye moko répondre ale ba mabolo beza solo et soso ozomona parce que Lovita ya finga to soa nanga na Lovita na telegram nanga to loba na mabela Lovita yango Bellevue nga futa kabino nini yango Bellevue na boye réponse soso lobeza solo ba combien kazo ye mo soso lobeza solo ozomona Lovita loba ba n'importe quoi na oyebisa yo nga na bulaki Lovita ba opese film soko yeba onocha Lovita film na soko yeba onocha Lovita film soko mais Lovita a joué comme on débute deux tableaux sur trois tableaux pour jouer ça y est azaka ta principalité pour tout monde appelle ba actrice pe ba joua ba sala kutina banzembo to mona bango baleka soso lobi ba mutolo ba solo ayemba ka penzembo soso lobi akomisa ba comédienne moko chanteuse le lazawa lelo azawa pété donc ya Nadège moyo obandaka jouer na opa mama biso Marlène ba bengeka la film basolaka bien Nadège yaka na restaurant soso lobi ya kama kabolobe soso loba ngwa confirmer lobi makamba so Nadège moyo banoya na restaurant lié mère kabele pe mo muki aki mais ba benga ekaka ba pesa $100 aleka na émission pa nushka ngato na zabo na comistar na vie yaka mama masila lelo mama masila tourner ba pesa $100 na comistar mibale ya poto boy na boyaya ngana kanisa boke poto na ba Lovita liko na ngo dendo yo soye boza mata Sonia te ekuta anda kozela petite sœur na ye Bellevue benga e swene zaka petite sœur na ye Bellevue pona nini ka soko tourner na SBO tourner ozoni na ndako na bino vandi nie ba ilope miso bona yo voilà te miso ba koyela o mais loba makambu ya film o loba makamba voilà loba makamba film ndengo tourner ukota na ba profondeur te parce que nano siso okata mai te koloba mabanga ndo te très bien ozomona ça c'est la vérité yo ozananu comédienne mais bazo utiliser c'est comme ça j'ai libre mateko fele mona bazo ko utiliser le quoi libre mateko fele oyo moko oza ko se rendre compte que carrière nanga ndeke na kodinda na kufaki parce que lokola Yesu asala lokola fula nga mukie mais ba fulinga ite voilà oso ba tie susu boye na kufi na nga lisusu akwa bono ya ofinga voilà akwa bono lukana sa le mission mo peut-être miso nga mwana ba kwata la pe comme nani Alexis pe dendo ya pe na tala talena so leo nde tuni samana na bela nga jouer pe na rôle ni ben dendo kota ma pina dendo kota ma pelele dinza linga kufa mamba bongo biso na Bellevue TV ezaka te siko yango oyo te bato ongisa ketu osa film noto nini epesa ni bala bato posa to nini siko nga bane ko mituna edike masi na nini yango elo nga siko na bane ko tuna mwana na Presley Vanda po ya tourner. Est-ce que dendo jouer longi ya mwana ate elongi koli na botina basoda elongi kwa mosque te fait ba tia jouer elongi kwa masque sosa leli sosa le pakabolo bizarre place à Presley ni longi nini elongi yeza bon ça monte avec dans la 60 mais oui à cause c'était déjà sa maman 60 baba pré na sila sosa lobi de nous ont mérité na famille botate mai ensemble OK sosa lobi makambia kazo ba siko eza solo soso ye moko confirmer ngo bango bazaka katongo so etane pas DJ Dendon aleka pe na lingala facile atuma Dendon na kapela na dajo ayebi bango baka tongo soke tani bafandi wana bake wana te bake kosala commande ya poso na Dendon po poso le kamo ebele baba osa tangulu te ya te bango poso bakokate siko na ero yo ya mzalo kota mwana alimentation to mona ya nsima ya kawet aina kina chasser na kin mart ba to somele soso azo confirmer makambo na soso abiolo ba mamba solo bango to ba kena somele bana ba biloko nkambe
Ba tango yam sazo yana ya simawa na chasse à Kin Mart. Biso na tutozo mona. Tozo mona ya sima ya moka tiki shoma ne dajo kanya okati na sima kuna Amelina koka mwana tiki tozo mona. Sko bango na tongo. Tellement bazana mbongo osombela bana ta mikata 500 francs te. Faut pesa mwana. Faut faire kolala. Que nous sommes en poso. Pour kanga mwana journée ti 12 heures. Wazuma mtasa bongo. Oui bango. Alobi ayambara ayambi ya Gabin na émission na ye pourquoi permettre ki ya Gabin aloba ben sanité bongo a retirer ki était alobi bango petangu bafinga alobi bana wana tangu bafinga ka ya Gabin donc il pas na ye lokola éthique et d'ontologie ya mosala na ye ayebite aye ko défendre alobi po ba ya Gabin bafinga ka ye mais ngana mona te nga pa na otuna Alex émission oyo bien yam sa finga ye peut-être à comprendre azo différencier te oyeba te insulte na recadrage peut-être bien kaza mwana musala saratola ouais mwana na mobali wana azaka na chemise moko Versace kecha malonga pe na makolo ye ata boke ni descente ndenge nini po ministre azalaka na sandal to lipapa na makolo ayeba ata pri ya kechi te Paulin koma soin tango yozo tango benga biso bana Paulin koma soin wana nous salité moi sinon mokuta ndako ebozo ata soin na ete Paulin moya na TV fo benga batu bana so basali yo reproche to remarque ni mission yo salaki yo ta journaliste muto yambi tango moni ya Gabi alobe loko moko peut-être ko pesa retour ngelo yango le on senga na communauté na biso na nimba benga ngonini censure baba no kangana ye après na Gabi voilà po comment yo ko de kana TV po kumise loko mo ba ke bana wana po la yo ko benga mutu bana yo mono za salite munoko solo sarata la bengana atali ba invité bazo kima munoko solo oya yo pole to yebite to lukelo pe sodani mauvaise haleine o sara pesa Colgate simbate paselo magzama mwindu magzama ana mwindu wana sarata la pesa ka recommandation pour na Paulin munoko bonga kaka te sarata la ko sala magzamo a makala oyo ya blé na ye munoko elongwa ka solo te sarata la tabi non jamais nande ba yibaka liso e pas sarata oui ba yibaka ba chemise à papa Diego asa ne lambate ye loko ni ba soki chemise ana blete ya Versace so ça le makamna le baiser solo confirmant ozomona soki chemise ana blete la te ya Versace voilà ana ma colonel on fait ba zuma ma kone ba ngeba mona ketch ba ngeba mona ketch te ba ngeba mona kaka lipapa ozwa pe lipapa ko munoko la se fongama soko yo ya na tele po finga batu mais papa voilà ozomona osa calcul mo mabe olingo finga basi kitoko baleki basi no mwasi na propre o finga mibali kitoko baleki yo na yo moko na soin pour yo ya soin to salité soin na elongi na pour a soin na elongi na elateli ya internet yango comment on ka boye voilà na chemise wana pembe te voilà chemise wana bleu te voilà polo na noir te ko ya na chemise wana Versace te 4 wana wana ngote oyebi ba nombre bilamba ne nyonso ya to tourna biso na to ensemble ozomona donc okosa na rate boya na tele boya ko finga na baloyenge Paulin voilà Paulin pa telemi yam si pa telemi boye tonton yam salité wana nenga za bongo ata bano basokola ba mituka na fikine ba lokwa Paulin te pardon bano nika ba mituka na fikine ba lokwa Paulin te pour la salité du jamais vu voilà lukana no soigner teinture na yo saka to la bengana ya talabi na kokobomba muta bondenge ni Colgate esi la mkomo saka finele taka Colgate munene ba finele mama na brosse esi la kate ozomona to fina pe lito ekezo bazo pe solution ezosila te so ça confirmer na kambia kazo ça confirmer atala même bon salaire na ngiko sila comment na za soin ya muto nga na sumba na mokilité ya tata mukolo ba longwa moyibi ozomona chemise ana Versace comment ya rolata na papa Dieu kana pangusa ngo ba chaussure yango ya yiba ataka ba bisa va kiena ngo kasi chemise ana bleu mama o alati na mission mama tola mama saratola bana okito nzungu ya yiba saratola patala bibo ça va kende kasi yango kaka so kaka musique papa comme DJ papa comment beta musique papa comme DJ
so kuna pe bakotuna to koyeba te mama kulutu tata mwasi koko to mama po génération ya mwasi baotya ete baokonteka biloko wana nyonso ngana ese bango abi ana ye mwana moke bangi babambanga bouteille babamboko mwana moke bangi babambanga bouteille boni nyonso kokosa elongi ala bana mikie nga baka 18 ans elongi elakisa mokolo bongo yaya wana bapinisa nzambe moto ake botana pede aza na makama malamu botana pede pa solo ibongo tali mwana azaka bokota siko mwana yebana buso ota mama Sophie ale toke nango ale ma Sophie siko yebana te tala bien kora pardon bolimbisa voilà zuma na temps finga Yves Pan na alliance amune na loboko lipa balati sunganga ye belvi sunganga ye bando pesanga mboloba banda pesanga 7000 banda pesanga 700 si lelo banda pesa 700 c'est-à-dire banda beba pesa $700 kwa kenda na famille mwasi bonga sala sunini akenda saka kanga banda zwa facture si lelo zuma sa somba ta kopo wa pamba ta kisangala na somba te me Yves Pan na ebi gua ne ebi gua la mukana mwasi na tongo ya alliance sikoyo aketika pe bana na classe na aketika bana na yo ata pina chobobo zuma oza na ngote zuma pine ya chobobo oza na ngote zuma tala soso nde azolanda maloba na nga zuma oza ta na pine ya chobobo te ata ya velo bavelo mo ya kala tokoma na veme ezalaka nde linéaire ezalaka nde batie libaya batie na kiti batie guidon okoma kokala na veme chobobo zuma oza ta na pine ya chobobo wana moko te wana batiaka na nsima wana zuma wana ngo te zuma ata velo ya pamba wana ngo te zuma ata pine ya ataka 3 pine o pine nango ya pamba zuma oza nango te sikoyo ofinga Yves Pan munoko solo zuma yo moko na munoko solo makasi Voilà, mbote na baye bonso bazuli baku ya kolanda biso na etando ike tuluku ya bato ba otala biso matondo mingi tokotaka na etando ike to betaka ekuke te me boyambaka biso na bomesano nyonso interveko Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité nous oblige à faire des analyses. Actualité e benga biso to osala obe analyse yambo ete na banda na pesaka matondo mingi na tata Nzakomba yende mopesi na pema yende mopesi na nyonso a bomba biso to lala to lamuka eyo bengolu na ye to kolande mission na biso na Top Max officiel to kotala yango pe na mwana suka ya famille Bota Biaka Zanga, ma consoeur que j'aime beaucoup, et à toute la grande communauté de la famille Bota na pesibino shalom 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 à ma consoeur privée Pamela Matondo aussi bambote na yo la poutine de l'écriture Mama koma Mama o sela biso ba film Mama ayaka te aningisa lukietu mayele nde fo sala bongo na yo il faut esala oyeba nini okomela batu ba film nini toyeba na biso zaka no humoriste
tolanda ba filme na biso na Bellevue TV yambo eto ya kotala émission na nga kima na lombango na Bellevue TV okiepe na Candy Star to boso na Candy Star te Bellevue TV ebota Candy Star tolanda ba filme na biso na Candy Star ekozala pe malonga makasi lelo na plateau na ngai nazali na Bianca Zanga mwana suka famille bota to meka mpe kosolola to lala to lamuka makambo ebima kaka se kobima. Voyage à Maxi Bondoé, aïe voyage au Bayibi Mbongo, Babwa Keli pe malade. Est-ce qu'entourage à Tambola na bango yi malamu? Film la biso ya sika e kota lelo, en tout cas to consommer yango discrédit outil ko sila. Eh maman ba titre na ye. Dajuka. Maman la ba film na ye et la kisa mwasi ya mayele mwasi ya tanga otali titre etinda yo obakisa bwania na moto na yo okende koluka yango na buku ya mindele na dictionnaire soki elakisi nini les Tartuffes avec l'écriture toujours de Madame Bellevue Kondi. Bientôt là ça sera diffusé sur Bellevue TV to consommer yango et un grand merci à mon boss Igetingi depuis États-Unis et tonton Yamse Yambe Bolanga la bolele kemi et Aya Willy Moucheni, un grand merci à Aya Willy Moucheni de génération en génération. Mais c'est Naraka Robert Moko, Moto Ebi Passi à Mozangi, Aya Willy Moucheni de génération en génération. Ya Monzambe, Pambola, Baki, c'est la Rayo Lisusu, Ya Ebele Po Yebi Kosunga Bazangi. Et à mon avocat de sursur, maître Christian Basson Sibambo Tenayo, Olivier Songandi, la Nakata Window, qu'on a Namibi aussi, je te salue. Et pourquoi pas aussi à papa Alain Manteka depuis France, Bambo Tenayo, société SAS Mabele, ya papa Nabiso Mabele, Kuna na France, société monene ya peinture, mama, papa Mabele, motema ya maman Judith, la pesi binombote, da juso kozali loba moko nanga fungole langa, juso kozali loba moko nanga yi fungole langa itendo ike, et Bianca Zanga mwana suka ya famille bota boni basango na yo boni makambutu mwasi ya pembe mwasi ya zanga nduta mwasi ya boya choko boni le pat non yebiso vraiment baziwa pia ya voilà santé normale santé vraiment peu perdre donc na rythme ya Congo quoi nzambe lola vraiment atie bakafu donc nulle part ailleurs. Habitant notre autorité morale à Zandi la velele donc biso vraiment il faut tous la bamon les gandulama donc yemo ma belle vie yo yango na notre autorité morale ba OK na ngoboye nini olanda nani azena kaka wana ngira ba bi batike la biso tant tout monde ba je on lo ba bongo ba yo kanisa op deux fois tes problème tes belle vie ba finga les idées changer ne l'oroté vraiment merci na autorité morale Bellevue télévision merci na nzamba lola parce que azu grâce azu ngolu ikolo na biso donc a bombi Bellevue a bombi biso nzamba lola za lokumu et famille bota mobimba vraiment baza wana ka pour nous soutenir biso pour nous soutenir yemo autorité morale nzamba lola pambola bino là je vois un grand merci à Dongo Lessa Nzamba Versas merci na Odette Lessa maman la Lesline merci na Mifi Lessa motema ya papi Irène Kialuta motema Richard merci à toi Nadine Kialuta 001 merci à Jocelyne Kialuta Karine Zanga Patricia Branco agent César Moko Babi Ada Jolubanda de Turquie Luanda Turquie Paris et pas Wapi Rose Menga sali vraiment Mamita Dina la grande H Mama Sakina merci na la maman chérie à moi aussi, la maman chérie à moi, en tout cas, vraiment merci ma grande Nazo Mona Kaka. Merci beaucoup, Balobina, Bibiche, Ipupa, et donc Bibiche Moussomba, Ipupa, Babi, Bibiche décor, donc, ça nous a la décoration à Kafou, vraiment Bengangaï, bien Kazan en Europe, ça a le numéro, il y a Bibiche décor, ça a besoin de décorer l'eau, vraiment salle, Ibala Nayo, anniversaire Nayo, et collation Nayo, tout, Bibiche décoration. Zawana vraiment on sa ba décoration kitoko adage merci à le roi célèbre Christian Ngoma merci na yo samiga amba merci na Pamela Matondo
na Dadjo asimbi caméra donc ba question yo et puis biano yanga. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga et film na biso discrédit et silaki et film wana to moni ndenge mama teyi penza bato pe ba réponse ya bato nyonso ba yaka koloba pona mama e biso le passé ya moto eza le présent na yete moi commentaire po silaki film mosusu e banda les Tartuffe et banda kala mingi te awa et déjà présentation ya ba acteur ba actrice kotaki et Tartuffe et banda et mama na ba titre na ye baxe la batu mayele to yeba discrédit e lolenge nini tornio le link kolaksa nini pe Tartuffe e lingi koloba nini tokozoro bango bien non Tartuffe donc onde ba tangisa mwana Tartuffe en tout cas na aksango nozo sango en tout cas non yebisa yo d'abord pona discrédit donc meilleur film du monde, donc meilleur film du moment parce que Belva Komaka toujours azara meilleur. Voilà. En tout cas, Atalisi Bisso le passant Moutou et ça le passant Moutou. Très bien. Le présent Moutou et ça le présent Moutou. Samigra. Ce qui dans le passé dans ngana bandaki ko boma batu. To dans le passé dans ngana zaki lesbienne. Mais dans le présent dans ngana bali. Dans le présent dans ngana komi mwana nzambe. Dans le présent dans ngai na komosa na makambo nzamba o sepela na ngai. Komote ya batu vi na ngai ya le passé. Mais pourquoi yo ko le passé na ngai ka koyela ngango na le présent na ngai. Voilà. Po batu basala ngani. OK. Batu ba oyinanga te batu ba yebi oui bayebi ke Bianca zaka moyibi Bianca bando sa ba sans tabou Bianca bana koloba bêtise mais pour le moment na suna temps wana te yo ko ya le passé na ngai ozongisela nga le passé na nga na TikTok nena bando sa sans tabou po batu basala nga nini so batu ba yininga yo kozwa nini yango moni belle vie ateye biso voilà wana fote ya ka batu lokwa baziza bazebele la communauté na biso en tout cas bravo ya ziza parce que asale loko OK. Oh, jouer kitoko wapi ya zisa félicitations. Ba jouer biloko na bango. Comment yo koma na point mobo o vendre la kangai na sali yo nini. Mwana batamukie. Bino ba mama koko ba mama mikolo ba génération pourri c'est le kakala. Mais bon ça de ça yo. Ya. Boko ça ka ba boko ça ka ba likopa mobo konta nga mwana 15 ans. Poko zwa nini. Voilà. Ozomona yango moni film oyo motu na motu azo eteni na ye botalima oyo partout eza ya mama wana mama na zwa otali wa partout eza ya mutalibandi zwa partout oyo eza muta soutien rouge bokatele ndambo parce que motu na motu azwi eteni na ye partout mosusu nga pe na manga partout eza pe biso pe photo zo ngambo na biso parce que apesi motu nyonso leçon morale ko yo moto o comprendre te a continuer no kana mabeti pe na film wana elingi koloba ntango oya koindexe moninga ndenge na li français balobaka mitala pe yo rétroviseur parce na ngai yaki ndenge nini nazalaki mosantu eyikaka nzambe alola bapaster okutu bazalaka na communication na nzambe passer au pengwa yango moni rythme samba lobi tozoka bango lokwa nzambe to monaka bango lokwa bato parce que bango pe baza bayi bato baza na ba sentiment muto akoya ka te c'est Jésus Christ voilà ozomona eza na pasteur moko ta loba azomete kote kuna poko to kuna ba mama baza na bakoko omona kote kuna mingi te ba jouer ça ka ba mama Esther Ngalasi ba mama Marie-Hélène bato ba mama ba mama kingo esembwama bato batonaka mingi kote kuna neti kote ntomona ba Maria baza banani baza kote kuna ezate voilà merci beaucoup Bianca Zanga ça évolue et tola mukamarambo ebima kaka et Mama soutien rouge akomi kobenga yo a menacer yo mais amonaki yo tanga moni yo de vie à lobité a letango ke akomi kobenga yo na téléphone banda ko menacer yo ngai lo na loba babanga ngai lo na loba la vérité OK na loba vérité na kosa raté likamba bengeli ngai ye na mobali na izuma po batali ye na mobali na izuma tendresse oui
po baloba na nga ndenge nalobaki bavérité na bango tovanda yaya tovanda tomelaka pata mama mibale bana bakoli wana comme exemple naloba nomoni bapénition nzambe oke botala pede siko mwana azoyeba na taza na forme nini mwana mama singa soutien rouge abota na forme bapede soso aconfirma tomona yambi ndeko moko wana aloba abengi mama Belleville makolo mayanzi après obi tantine soki bela wana abiala ba matière wana obi mura leka awa pede mura leka tomona likolo na se tutana te elo azala matière te moi lobi mama vie ya fifi miela ebi makambo sko pardon bien kala sisa likolo na se tutana te oya koloba ya sika eza nango te wana omoni wana to basalaka wana po batuka mama vie aza responsable to kokota na kara mama vie te aussi longtemps mama vie elle a poutine de l'écriture baza même morale azwa une grande terre na ye donc fifi miel azaleki ya vie donc fifi miel soka oya na makambo na peut-être biso to koya aussi longtemps fifi miel ya te to yele po moi ça bataza na Turquie kuna koluka ndia na ya poto avanda na ye kuna kinya ozomona mwa mobala na zoloba pede est-ce que azotala rétroviseur ya mwasi ekumani po mwasi ekumani mpe basala bamoleka nzulama bapoésie ebele baleka ye oui siko ntango ye azolinga ya na makambo ya Belleville ayebanga sinagoga na za nakota deja ndako wana ebomaka te nayebisaka bino ndako wana si nakota yango da bomona eloko asika eza te eloko asika eza te yo boza na bavérité ya Belleville ya nango nga sikoyo na oya na bavérité ya mwasi ekumani mpe na ntanga mwasi ekumani yango nani oyo tolobaka na baparabole toza koabrégé mais mokolo yango na koabrégé te soso alobi nanga biaka fo ntanga mwasi ekumani nani mwasi ekumani yango azala mpe nani o mokuse oyebaka ye te. L'artiste ne meurt jamais, Papa Wemba. Lobby, le 24 avril, les hommes ont Papa Wemba. Voilà. Afingi yam CPD. Abi yam saza veve. Aza mbali na ye ya pede na braza. Wala kuta ya kikali. Yam saebi braza te. Yam sina kena braza te yam. Abisa kuta na obeta ye. Ye mona no pede. Moi mobala na pede mne ko kosa na kutu te. Nga foma na mona pe bato bazwa pe ba pire vie na nga. Voilà. Ozo mona. Sosa lele abi na nga tanga koma mbale moko ba l'infini bazwa nga na mona. Ozo mona. Yo tama no ba komba bato. Bona ko banga nani? nakobanga nani yaya ebomaka te ya pasi epesaka mama azomona mwana azokende ya pasi esuraka baparent mais la logique des choses boye ekufisaka mutu te ozomona ngai nazozela mwa mobala nabaki nazonga aya te po ayebike ngai na toyebani boye farafara ngai soki asimbi Belleville ngai na osimba mwasi ekumani siko mwasi ekumani akangisa bato nga siko nolinga mwasi ekumani akangisa ngai naluka nayeba mwasi ekumani ompe nani na oyeba ete mwasi ekumani nde journaliste mokuse wana te ya babi akangisaka yaya ngai nazoluka ye nazoluka ye oye soka ye nango soka ye aye o mama Belleville boye bona boye boye J'ai dit la rosière verte qui ne fane pas. Atamoi équateur flèche na yo biagazanga. Ba réponse ba nous aka wana. Na ba notanga siko mibali na ba nzembo. Na ba notanga ba mibali na ba nzembo. Ozomona siko sika mwasa ekumani akosambwa. Timada akomane na mtu msusu. Tamfuzo ya utangi mtu msusu akomana mtu msusu ya. Silama ya wana koma le passé. Silama. Ya carrière zaka mulongo songo. Yeso mwana na loboko na. C'est ça, ça a confirmé ça. Voilà bien Razanga, ça évolue pour s'abonner massivement, pour liker, pour commenter et ça évolue dans le kitoko. Et tout le monde Maxi Bondoé Abimi voyage au Ayaki et baba Kelly maladie makolo comme Kovimba et abungi simbongo $1000 bateau ba ipsa qui est kita biso moko tokozwa charge na yo tokosala boye à se retrouver ye moko na kati ya esanga.
vraiment ya makisa mwana mokete yaya voilà yo uta poto pona posha muta Kinshasa tabi pa zaki na mbongo te pona ya matanga ya Jani me bato balaka ki banda na ye ainga basala likam na sentiment te sa migra kino epeli moto bango kutu bazobika te na mwa basalaire bana bango na poto ozomona biso ya communauté na biso efutaka te kolia nanu kutu eza ya pasi ya kokoso ya maxi pona okokotambola loko azoba boye ozomona kila mbongo na ye ba $1,000 na yo monaki omoni toyoki kaka toyoki ndenge ka alobi sosa alobi mambo lobi sosa alobi samigo monaki soso to kaka ndenge moko aoloba ozomona abi on dirait ba comédien pe ba babisi place moko boye bakanisi ba babiseli ye ok ba babisi bango nyonso makambo nde yaya elomona oloba bacomédien baza mitema mabe eloko Maxi Bondo alobi eza c'est très capital po bacomédien balingaka place oyo bazwaka lipa na facilité te place oyo ezaki bazwa ata mwa lipa moko kaka tomonaki yango epa nani ex première dame na biso mamo na biso Olive Lembe bambote mamo Olive Lembe Kabila bambote place azali comédien alingaka ne lokumu te comédien alingaka basele na facilité te fa bebisa ozomona ata Maxi alobi ke babebisi pour na moko c'est pour tout le monde ayebi le pourquoi lobi bongo talobi bakanisaki babebisa po na ye moko me bamibebiseli bango nyonso voilà alobi likambo ya solo yo katika ke soki ekosilanga makambo ke Maxi Bondo aza boye maintenant oyebi pa ovanda moto excuse moto pas za mayele ti mais ndeni mwa mwasi ayeki na komba bato te mais ndeni ye aye na komba moto il faut na atala na bato bien azongi mwa nsima po atala vraimen na bino bien ayeba nani akoya na komba nani lisusu ozomona ngai eloko na ye biso kaka ya Maxi nzambe asunga yo ozwa mbongo nozonga na yo kini bayaka ngo ngulungulu te bayaka ngo ntaba te yebaka tobotami na biso toya babantu tobotami na bafamille mabe eza makasi ntango ozoya il faut deya kozwaka temps na yo mpo na prière ozomona oyebi ke na koya supposons na janvier so na koya supposons totya lokola na koya décembre omibande deya komilengela na bagene prière parce que voyage eza risque mpo nini ezaka biso tolinga toke po tosamigra surtout passeport surtout biso bato wana bapasseport oyo fo tosambela makasi epa nzambe nzambe passeport na nga elimwa te na sa bapesa biso visa na pasi biso bato bapasseport oyo soki oya Maxi nayebi te so oyo oza na passeport nini ozomona ntango ozolinga oya ya Maxi mibatela mais wana ezalaki voyage ya briske ya briske me vanda na yo ozala bana na otika bana na mikie ovanda na yo wi olelaki mawana ya Jani oleli makambotomonaki ndoto efaka yango yango aye bayibi eti estce bayibi yango mao to bayibi Sylvie bayibi nde Maxi parce que lorsque ye moko azali na saki na ye bauti aéroport bakepa pa baya Jani siko eloko na okalkule na katikati wana azalaki na moto asimbisaki saki wayibaki ye po place ana ntango wana eloko na yo okosutu kotala boye mbongo eyi te na kati so bazalaki na banani ya ope ndeko moko alobi acontrole non entourage na tambolaka na bango c'est un peu compliqué ngai na kotanga kombo mpo ngai mona banga na nga vraiment kobanga c'est trop dur mais kotala moto batambolaka na ye amuta makambo wana te jamais amuta makambo wana te wana sere na biso babiloko mosusu ya gabe moto alobaki yango ye aza neka moto ya polémique moto abilobaloba babiloko mosusu amika soki elimwaka na basaki ngai nayebi ane na 2015 ava papa biso akufa biso makambo ekoma nga bayibanga telefone 4 fois ndeko na nga mwasi na Chine passeport elimwa ye na sake bambongo ebunga na famille esprit de mort ebanda kotambola ebanda vraiment ke nzambe azopermettre te bazwa biso toya nanu trop jeune babiloko ezobungabunga biso fin de fin toye komona ke papa na biso nde moto ate papa esprit de mort tama etelemaki papa mpe déjà sakolaki na ye anaye kosala prière nzambe libota na nga te bana na nga baza mike bakoko na nga te soki okozwa tanga moko nga basi na ye babona ne ebele ozomona moto aotangela banambo abona ne oyalia papa biso atangela biso banambo abona na biso soki yokufi na fleur d'âge ozomona abino osengaka na nzambe soki akozwa azwa nga
ce que zonga ta zo maman na bino po bino bokunda biso samika ngala ona kufa bo pauvre mubange wana nana ozali boso serke pa lela ala mutu te oso mona ya Marcelo musele kelo te peut-être esombi liwa OK musele loko mo pe ya grave ko na famille nza ma permettre biloko wana po kende et sauver yo oza na ba regretter yaya saka kama bolongo na selela pa nzambe yenda pa musaka pinzoli ato ina ngona TV muto pesa solution azali na kina moto baza $1000 ba pesa o dobeza ma belle vie kaka. Voilà, ça évolue. Toko bana biso kaka. Ndeko moko ya journaliste. Ba aussi ya manongo na émission. Ba botolo ba chemise na yo za na mama longa moko ya na plateau yo. Yo da sola ta veste pour yo. Voilà. Voilà, ça évolue. Le lotomoni Zuma à Satakara Naya Gabi yo répondre et akoka ko s'attaquer Naya Gabi te ayeko s'attaquer na Ivipan azo finga Ivipan ke mwano yo boyena boye bango bayebika mafinga bayaka jamais na etando ike po ba éduquer masse parce que tant que tu oza mopandi sango il faut yebe loko nini no ya nango na média et loko nini nazo ya nango to boyi mafinga to linga ko finga te recadrage critique c'est bien bon mais n'insultez pas so ça obi maramna lobeza solo bien kazanga et le monde loba Zuma na ta finga ma ispan Yaya Zuma okofana 3 minutes ofandi boy te je jure. Yaya okofana na Zuma ta 2 minutes te. Zuma na munoko solo, Zuma na swali peka. Okofana na Zuma to loba ne to na rien na sole akata film afashe poane. Munoko solo Zuma na jouer moi ça Zuma. Tuko yo ofana na plateau pour finga Yves Pan. Zuma bosala mabe hein. Osala vraiment mabe floba na ya Gabi muta fingi ozoba il est trop tangate Zuma baza ba diplôme nyonso est-ce que ça ngope ataba français ni Zuma yebi Zuma ta chiya pa fingi makasi bongo ya Gabi baza isansa mobali zoba nyama munoko solo tali bandi mabe yo ke ni banga tangate donc ya Gabi na Ivan basina contrat pa mo gijo non mon ya Gabi te tire bonga en tout cas docteur Mogijo on appelle nazo mima maman cancer o maboko koma boki ça la vers na kata nazo mima na bisa ki ya Gabi ça leki na ye amema bango pa docteur Mogijo alongola bango ba noir ya Gabi longi tande sembwama maman chako soki liwa te maman chako jeune fille non yebisa yo yango mon ba yiba mobala maman chako wana ko banga maman chako ozonga mwana mukie Machako paix à son âme. Au monde sikoyo docteur Mogijo. Yango mona zo ya Gabi, azo na Yves. Allez. Comment ça l'émission na ba ki ba $30 ba pesa ko wana. Ba pesa ka été mutafuta bango mi balina Yves docteur Mogijo ko ba faire promotion, il va na matériel ne ba filmer, ba kaboli manja Gabi azui Yves pazui akeni pour na promotion ka ya docteur Mogijo. Ya Gabi ça la promotion par rapport ba bilo on est ça la kane le ya Gabi so na bana 15 ans. Siko ya Gabi personne qui ya malamba lekine wana. Oh lelo comme mikolo ya Gabi pa cause bon abi bon pa nani mko ici na société ya ba faux de test kangama to mona bilongi na kangami nango ngo les ali banga jaune les ali mafuta mbili les ali yo be ngoto sozi mafuta mbili peti kisi na elongi eleki fort de eleki fort de te ya mai ochi mafuta mbili na elongi ovandi ma quelques minutes mafuta mbili koti jusqu'au Angola landisa ba otuno za métis eleki mutu atie fort de terre poussière boka ne longi maboko cancer maboko ya yo mona kate babimaka 4 couleurs elongi pe mususu kingo pesa mususu nini pe pesa mususu ibaba babima couleur mota ava ba fort de terre nini sala mawana tout mona ya no beta libanga jaune mabele et pour yebi aux attends enfant tout comme poussière voilà achena bidon ça les bidon ye pa elongi naturel boya te
Jamais oyate na bana oyate. Ah ouais. Jamais. Ala tape bodi mo apembe. Luba chango te. Mbali na suka ndeni akanga ka elongia. Akanga ka elongia. Kambi kola ko mola ne kuna na bumo place obeta bi. Oza mabe Ana isaka bango baso. Voilà. Ba yela kanga te. Ngaso répondre ngai ezalo kwa o pesi nga tina ya lisu. Voilà. Muto ko ngala isaka bango muto ko faza. Te pe ko tsaka la muto meto so kai. Ba benga bino bana na lwa ba minimiza bino bana nga kuta ko tanga ngaso ko na kamo ande bino ko tanga ba kombo na bango. Amba il faut rectifier. Biso to abana. Voilà. Yo sa ajement na mayolo. Jamais. Moi ajement na mayolo te. Moi no amuki salité maboko salité pour la so fongoli. Mobali ya solo ya ngai lokwa pole pola ko vana mapa finga abenga biso bana abala na mwasi na kokoso saka muta aokele ma afinansa libala ozo mona banda ke no sala prédot na nie pola sala mariage religieux ça la wapi ya botika babilo musuko ya ngona TV Paulin kolinga te bakota na vie privée basimba mama basimba papa parce que toyebani eke pesa opasi Paulin ozo mona simba micro na yo yamba su ya gabi afinga susa makola mibali po eloko etikali yango wana po afinga yamba ya gabi mais biso eloko tosenga na communauté na censure garçon tomoni na kati rouge okatele inane po ani to okata bato ka bapole po nini te bato ka pole bazoyamba bato journaliste oyambi mutu alobi mabe basali yo remarque yo fo na te fo finga bato po basali yo reproche fo bakanga bango mais yana ngoka batu ya kuna nde ba osalaka merci na biso bana na biso to ba bilenge o ba oya bazo loko moko boye ke internet yela bana wana mafinga bango na tire na bango eza bongo to mona ki mama babuka minu na Afrique du Sud moyibi voilà afinga mama Belleville en pleine air émission voilà ezalaka na chaîne wana nde ezala ba ocritiquer oyeba te mobali na ye aza artiste mokolo chaîne ye moko azala kokaleso pete oui moi c'est fifi moi ozomona moi c'est fifi aza mutakala pete moi c'est fifi ba comédie combien bazwa ye mama nayebisaka yo grâce welo natangi kombono grâce welo mama batela mutakala mobali na ona kinga kolinga te na ko sabola yo ozomona otoyebani oyebi na nini ona na zamba kota nini ya tendance te oyebiti kota tendance oui nanda kwa yamso banoke sane keba bianka ya ona ebiso keba da kolinga te na bimisa makambu oyo ya comédie wana zwaka na matanga ya edadi na saba katafal tika omekate omonongo silamaki na moni lokola makambo ane leki olingo ya lisusu keba na edi makambo na to vanda nga ba ne ko filmer yo oyebi na YouTube so si réellement il y a beta to la madame na TikTok kuna ke lukani ba kabele kemba ya limete ya première ri yango bo tekela rabato oyo kosa rabato biloko nini yese kabela balonga ma yo ko tekela boye mona ntisa kabela kitoko yebite siko oyo tekela rabato na TikTok tekela rabato nini ozomona moya na te fo finga bato nzoka yebo bakicha okaleso pete en tout cas ngelo na yebisa ya fifi bomaka mwasi no na ndako alambela ko fufu bolera na kimia elo na koloba neka yango wana voilà merci beaucoup Biakazanga émission style nango bambote okata émission mabe te émission ata Yesu kutu aya na Jérusalem akuta ndako tata apanza ebonga ndako ya mama apanza te non ebiso ko panza kaka ko mona moko te a permettre ndima batia mama na yemo sapi tango Yesu aboya basimba tata na ye boni nga na boya basimba mama na nga voilà donc bambote kana bato tu balingaka nga mauvais propre Tito da Costa et mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema mama na si et mauvais propre Blaise Bazaba na kati à Londres et ma copine Nick Soka la patrona merci na Johnny Lema Aquarium Kilo à Congo merci na Jana Banaka motema Rodrigue Bangala et merci na batunia surtout ba otu bo benga ngapo na bibiche décor bibiche muswamba ipupa décoration vraiment ceux qui boana posa na numéro na esaki bino na opesa bino yo mto na Londres aux États-Unis aux na Singapour aux na
na nini na Johannesburg oza wapi partout so rotine invitation bibi Chumusa Maroya pe osala lo ba décoration vraiment Samigra merci na Pamela Matondo merci na yo merci na Anthony merci na Dadju pour na Bilili et merci na Enoch vraiment famille Libota toujours on est ensemble. Merci beaucoup famille Libota Focus, famille Libota Shalom, famille Libota Oye oye oye. En tout cas tokuta nimbala si mesaki nga Bino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. Grand merci à Dadju, na Simaya Bilili, na Anthony, na Massini et na Enoch Luzolo aussi, na Pesio Mbote à mon boss Igetingi depuis États-Unis, tonton Yamse Yambe Bolanga la Bolele Kemi, la grande communauté de la famille Libota, Bino, et à notre patrimoine, à notre coutume, maman Bellevie, quand dit, tout consommer film, na biso, na Bellevie TV. Merci beaucoup, bye.